tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino pe boza wana pona biso rangi moko spécial. Bonjour à tous. Bonjour. Ah yaya pesana bonjour ya Elonga. Bako pakatambangu bako kima abu oh yeah. Merci yaya. Na tuna kyo mena moni yo sepe bakasi. Le jour dans la qui na parlement ya rai. Parce ata 3 millions. Na rai kuna na matete. Hier en tout cas vraiment merci vraiment on continue. Na banda ko rangela ko saote batu ba bima la banda ko. Na batu la muka ba bima. Mais au depuis c'est monsieur Mia Miyake. Bonjour à tous. Bonjour. IDFS viva. Viva. Yaya Matoko. Omoni oya. Viva dans un cri de guerre. IDPS viva. Viva. Merci vraiment. Parti au pouvoir viva. Viva. Mais Bazia chef de l'État. Fachi Béton viva. 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 Fachi aigle de l'Afrique. De l'Afrique. Mon maman, Kindo, combattant et combattant. Peuple Congo, l'air assommé. Toboy Nabiso Maka, mais Parlement debout. Et ça copé ça agitation. Papa Etienne Wamulumba, super héros national. Papa Betela Etienne Maboko. Toboy Nabiso Makabu. Toboy Maka, Parlement debout. Et ça la fierté. Il y a un peuple congolais. Tokotika poroté. Tokotika pouvoir. Timokolo Jésus-Christ. Après ça, la ligne. Parlement debout et Zobundela intérêt général. Mais, comme il y Parlement debout. Papa, beaucoup banga bien. Parce que tout le monde est ça. Babangi na munu. Yabandundu, Bakongo, Bazaï Matadi, Mwanda Boma, Kimpese, Bomoko, Bomoko. Mais Bana Batatu, Bana, Bama Moudi Bumbadi, Baya, Chikapa, Kananga, commune Yanganza, et 3. Dibaya, Mbushimai, Katoka 1. Kabia moi et Ngandajika Bomoko watoto wakatanga kasumbalesa Kolezi quartier golf Katanga motu congolais akovanda esikali alingi mais Équateur Kisangani libende ya makasi Losako c'est ça amour. C'est ça amour. Mbandaka gemena guadolite. Toza biso tout Bakongo, Bakongolais. Toboy un moko mal placé. Toboy division. Et je vous assure vous, mois de septembre Oyo et aussi la terre Abou
Donc, dénoncer Bango. Parce que déjà, ceux qui zongulent double. Mais faut-il la lumière, faut-il béton, faut-il baleine, faut-il blindé, Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Il est père, c'est vivant. Mais état de droit. Et comme ici, Bango agita, agitation. Maye matali politique ya mbuka na biso et le batteur pasteur Mukuna. Mais Mahoma et le batteur Maman Mwika bakoyoka eloko. Toboy tribalisme tolingi yango mais chef de l'État a condamné ba propos. Il y a un tribal. Ils allaient venir à tribalisme. Mais il y a beaucoup de gens. Parce qu'il y a des détournements, des crimes. Mais il y a des politiques qui sont pour céder la provocation. Ils ont fait la force. Donc, on peut toujours pays des non-ancêtres. Pour bâtir la biso. Lobby les 15. Lobby les 15, rentré par parlementaire. Mais ma vrai parlementaire historique, ma parlementaire de debout. Bango na kati, biso liba, oh yakomeka, azo mention, opération Mukwata. Mwana mama, Mwana mama, même Mambou Massobele, ici ça va. Là-bas, mais chef de l'État, président stratège, na sagesse naye, il y a roi, Salomon. Merci Ndoko, mon David. Mais chef de l'État, c'est un grand diplomate. On a ici Paul Kagame espace. Dans la région de la Grande, Père Zangisi, chimie, président burundais, Père Zangisi, Yoweri Kagota Museveni. Mais Bazo Banga Fatih Beton, Fatih Keke, mon papa Etienne, Wamulumba. État d'esprit, idée pèse. Maïe Matali politique à Boko Nabiso. 45e, pardon, 48e Conseil des ministres, chef de l'État a déclaré une paix vivant. Alors, crise politique, exacte. Parce que négociation et Kosala, oh, dialogue et Kosala, jamais. Oh, dialogue. Oh, concertation, exact. Mais, Gilbert Kakonde, ministre intérieur, il y a un patron, il y a territorial. En tout cas, Betela Kakonde. Gilbert Kakonde a sali mise en place nomination. Il y a un chef territorial. Attends, membre, mon côté FCC Azar. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Mafuta. Et comment ça? Papa, nous sommes patron intérieur. Il y a tous les chefs coutumiers. Kako de Gilbert. Mais son boy Gilbert, on me dit quoi? Poisson. Bino Bosovele là. On gagne finance. On gagne portefeuille. Mais Fatih Betombi. Eh non, on gagne mon intérieur. Donc Fatih Beton. Bon, il y a une justice. Mais il a instauré véritable état de droit. Mais état de droit est comme ça qui yango qui mboute célibataire. Il ne peut se vivant. Le long lundi, gouverneur à Sakourou, na comme ya Stéphane Joseph Mukumadi. Le long à Ozongate.
azali convoqué na justice militaire ya kana non ya Mbujimayi. Pourquoi auti ko torturer des journalistes? Sikoyo Joseph Stéphanie Mukumadi lelo azali convoqué na Mbujimayi. Est-ce que akozonga point d'interrogation? Fatih Daton à MBC Célestin Mbala Moussese, chef état-major. Et toi mon frère, Yozali chef état-major. N'a pas ça que promesse na campagne électorale. Kobanda lelo zwa manduki tu oeza na kanko kokolo. Mema yango inde o installé état-major na partie est Ituri, Walungu, Ruzizi, Fils, Beni Butembo. Mais Célestin Mbala Moussese atali sima asongi mutu. Célestin Mbala azawate séjourné na Bunya akena ba autorité militaire. Mais le cas Célestin Mbala Moussese alors bientôt ngai na la nomination. Il y a un nouveau commandant à 3e région. Il y a défensif pour neutraliser toutes les forces négatives. Dala, Founa, mobilisez-vous. Et prenez-vous à charge. Toko Bang, ça va mon encore. Parce que notre père, Etienne Wamoulou, Jean-Marc Kabundi, Aka. Mais maître nageur, nageba, et bandit. Yaya, nalobao, nalobati. Merci Neko, vous avez béni. IDPS, viva! Pas mandataire! Pas mandataire, il y a entreprise. Bibi, nazu formation. Depuis semaine, nous on a traversé Bichingobila, Congo, Brazzaville, Bakei, Europe. Mais commission arrogatoire et que sangana ya banda ba estrade bango awa na Kinshasa mboka oyo eza na mbongo ebe IDPS viva à partir de l'eau na parce que devoir bobanga te na yebani na chef d'état kobanga te ba yebi ngai na komboti azet parce que élévation et ya kana jaloux na sengi na bino boye bon surveiller tous les mouvements oui. Même un téléphone vous allez peut-être créer sécurité vous allez parlement la lumière historique IDPS viva mais ba me yungana mawama munoko ya pamba ngolo fait IDPS viva siko yukabo des aboués, Fatia mystique. Mais pourquoi va porter sommet, mini sommet, la région de la Grèce? Parce qu'il y a préparation. N'a pas chef, il y a région de la Grèce. L'homme Ali mardi, 75e Assemblée générale. Il y a ONI. C'est quoi la lumière? Fatia Béton. Dame reçoit parole de votre tribune. Parce que discours très attendu. Merci papa. Merci. IDPS, viva! Jeunesse congolaise. Kolandate Bangouna Congo. Fais sa confiance. Na moi na Yamboka. Mais Yungana, Mahoma. Mais pourquoi Mahoma? La tempête arrive. 3 ambassadeurs. Mais c'est Mike Amer. Nzita, aujourd'hui, na Emile Maltiman, britannique, aujourd'hui, na canadien, parce qu'il 3 jours, 5 jours, na Mbanda, Mbandaka. Parce qu'il va aussi tourner. Pourquoi? Parce que, lobby FMI, avant de la relance, va relancer. Pour Yabanana, na projet. Ya inga mais basengi balongola gouverneur ya banque centrale. Yo gracias
balongola ye akide libela ye nde azo freiner développement ya RDC mouvement ebotami mouvement rebelle ya sika na okiv lobby balancé message les messieurs appelés Janvier Kalaïra Janvier c'est un Rwandais Janvier Kalaïra yende azo piloté mouvement bakote belé tangu toko banda musique ato kimi Rwanda mukwata donc on te va benga Fachi président consultatif ya ONU pour mener mission la paix développement yoka parce que courant na Japon a changé premier ministre balongoli Shinzo Abe parce que Shinzo Abe akoli siko batie Shida Yosuga siko azoya il avait viva siko Shida Yosuga yesko azoya nzelo moko na FMI bona projet ya Inga 3 Congolais, je vous assure vous bon peut ça fatigue confiance pays est changer non c'est là de nécessité ce qu'on a dit mon maman Leila Zerouki ya Monesco ça me dit à Zumutuka inde et pas ancien président Kanambe Kazembe mais dans ma celui-ci lobby na 12h 13h comme on dit les messieurs appelés Kanambe Kazembe réunion na Kinga autour du table et personne agitation parce que akobi matin parce que opération bakayandi mukamate merci beaucoup IDPS viva lobby na ben pardon lobby na parti est RDC Aouti Kokanga 56 kilos Yaba Ekai Ya Pangolais merci Bazu yango na Zimbabwe na village ya Chiritu Chiritu balobi mardi mercredi jeudi bazo memango inde RDC bakusi na gorinda oui vivant donc gorini azotala mais alobi non nazo RDC c'est vivant. Non, le bâté. Dans la partie béton. Fati a sous pouvoir. Na pic. Na papier. A distrait Bango. A quelle la sagesse historique. Parce que Fati a déclaré. Tu as une crise politique. Si on a gauche, droite, Mopandi, Balukadia, dialogue eza parce que Etienne Mamulumba alors il est presque au pouvoir boko ina na makasi tangu mako zongela bino et vous allez trop tard mais yango ekusami bongo te sikoyo Fati Beton mwana mama mwana tata mais mwana noko mais mambu maso bele makambebe kindo il est vivant. Sikoyo, tu fais sa confiance dans les États-Unis. Tu fais sa confiance dans Israël. Parce qu'il y a un service, il y a un renseignement Mossad. Et s'il y a Américain, bah, surveilleur Congo. Dans le niveau de département d'État américain. Bah, aussi détecté. Dans le Colo. Il y a beaucoup de mines d'étoiles. C'est qu'au Congo, toutes les provinces, même Kinshasa, ils allaient richesse. C'est qu'on fatigue désigné pour sauver l'intérêt général. Mais les messieurs désignés pour balkaniser notre pays. A été mon corps. Et à Mouké, moi, Kende, il est vivant. Dans les États-Unis, nous avons le cas président. Ça les sondages. Ils allaient président américain. Parce que nous avons alliance. Nous avons fait béton.
pour arrêter tous les volets. Oh, bah, on souffre le Congo, Congolais. Société de Bakwanga, Miba, Namboujimaï. Mais faut-il ici gouvernement, bon, que c'est urgent. Somme il y a 5 millions de dollars américains. Bah, que c'est bon que continue à Bakwanga, Miba, Namboujimaï. On est sur le bois, bah, foutu, va travailler. Paiement à 130 mois. 130 mois. Papa. Moutou mon côté à Simba Fatibé Béton. Il est bien, vivant, mais yoka bien. Batu ya miba, tangu bazumbongo, bakumisi mokondiambo, namoka. Alobi merci Fatiwani, parce que ben Fatia, awana ezaki toku, a amour. Antoine, A amour. F comme frère. A comme amour. T comme tonton. S comme sérieux. S comme solidarité. H comme humble. I comme incontournable. Fatibé. Mon maman, c'est quoi la comme Nasuka? Et ce que vous allez serrer votre saisir. Yaya, Fatih Osakanaïté, Azali président aimé. Naman du Mobiba. Comment que madame appelée Émile Maltiman, ambassadrice, il y a grand prix Britannique. Après ça qui prophétie, alors Fatih a retombé le peuple africain. Parce que sommet, ouais, dans le lobby. L'homme Kamusingaï samedi, la radio Okapi, avant de côté Ango Barosuka, Jean-Marie Kassamba, patron, il y a télé 50, risquera fermeture, basta la annulation, il y a chaîne, télé 50, et fin foot à paiement, il y a 360 000. Donc, impôt, taxe à Foutaka, dans des bazawa, des gens à Kuna Nangobila, on a Brazzaville, opération, Mahobima, yo, on sent que la puissance a un problème. Et aussi, ils allaient parlement debout à IDPS, ils allaient parlement debout à peuple Congo, Congolais. IDPS, vivant, on a reçu qui ça. Mais, non, c'est dans la binoboule. Donc, provoquer ma montée. Donc, regardez Kaka, ils ont fait la force. Lobby le 15, ils allaient 75e Assemblée générale. Et quand Moussingaï na Okapi Radio, porte-parole, il y a Antonio Guterres. Merci. Na Kombo Naye, Stéphanie Dijarik, Abisikoyo Oni. C'est soutien dans l'autorité congolaise pour neutraliser tous les forces négatives et arrestation par commandataire. Il y a un groupe armés. On est ici, même à Kinshasa, il y a beaucoup de groupes armés, mais il y a costume, la cravate pour financer les Maïmaï Ndumba, les Maïmaï NDC Kidon, les Maïmaï Nyatura, les Maïmaï Renaissance, les Maïmaï Vita, les Maïmaï Lupopo, Kuna. Mais cette fois-ci, papa, fais ça Fachi Béton, c'est la caca, on y en est ici là, et ça 3 jours. Hein? Tant que ici là, mais tiens, Mamoulumba, ceux qui vont mourir de force étrangère. Et quand tu n'as pas, Wanayo, nous étions. Oh, Mataki, moi qui t'a, en tout cas, la Suki Wana, lobby 3h15. Merci vraiment. Na ba tout ko basunga biso vraiment na conseil na matière lingi on est ici no boyo kabatuté la tempête arrive ne bazawana bamé yungana do finish en anglais donc c'est fini pour na bango to sangisi bango tout
bato moko contre Fati bakolonga te on a ebisi bandeko na ngai ya bandundu Masimanyemba idio Fati Kwiti bandeko tozala na bomoko unité momoko vraiment bandeko na ngai bana batatu funa na Mbushima ikananga tous les Kassaïens autour du chef de l'État. Ben Sengi, na Katangé. En tout cas, vraiment, merci na PCA. Il y a CNCC, Papa Kiengu, Waku Mwanza. Merci vraiment Ndengo Bomi, Félix Kabange Numbi. Voilà qui n'a venu tribalisme pour taquer les Kassaïens et Katangé. En tout cas, tu bois Yango, tu l'uni unité. Merci. Kunape Nambandaka, Mandeko Langana de Sala, Guado, Keme Nambandaka, Sid Bangi, en tout cas Bomoko, Kisangani, Pilipili Libende, en tout cas Bomoko, la Bossanité qui Kwiti, partout vraiment, Lubumbashi, mon frère, on est Sivino Boé, Fatia Lobate, toujours silence. Mais, pas de la fatigue, les alliés sont parlementaires, ma président Jules, ma président Kebano, ma président Gilit, Abe Chole international, Gamoko Miyake, Mwana Mama Mambu Maso, Maso Bele, Yaya, Bame Yungana, opération Mukama, Lobby Biso Tuna Malembe, Bangona 4, Soliba, Libanda, Bongote, opération, merci, opération Kaka, distribuer tous les mouvements, Oyo Akomeka. Azo mention de défiance contre chef de l'État. Donc on a été opération. Tu es binda. IDP c'est allé partir en avion. IDP c'est son pouvoir sans armée. Na bambangu na ye, na bagage au peta bango. Na papier, il y a 100 francs, na bik il y a 50 francs. C'est le mot pour pouvoir. Les alliés pouvoir, il y a peuple congolais. L'instauration véritable état de droit. Nde bazawana tous les voleurs. On s'en arrêter. Parce que loi kaningile ni king. Papati Tito, le 18 septembre. Là-bas. Bomoko Bolingo, surtout Kinshasa. Pas de tribalisme. Bomoko unité, merci vraiment. Mon maman, Mambu Maso. Maso Bele. Robin à 3h40. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Bamba. Yaya Tozo Epsayo, Masolo Evandi. Yakalo lui Oyeba, Nini et Ressalama Tozo a des parlements. Parlement assis, na parlement debout. Bango parlement assis, bakolata wa veste. Parlement debout, et relata polo, na chemise, et zalibanda. Ceux qui va sali erreur, mukwata. Salama wo. Lobby eza lumbe moite. Pour lobby tosa, rentrer parlementaire, et ça qui toque pas, te comprendre. Premier ministre a ébi président Benda Kematoy. Mabunda président Benda Kematoy. Ayebi si ba mona conseil des ministres oyo 48e conseil des ministres alobi papa bosa ba vantir na parlement wana abi premier ministre problème na zo ebino eosimate na moment oyo na pesi bino tamukie bona social soke simite na batu na yo bakangami bloc cadena ba waki bino le libande tango ayebi se ba mo ba comprendre molia aweli amba mo alobi président comme na rouge Parlement tigana jaune, ba éviter parlement et resuka wapi. Na minute donc no yaya makamweza kilo. Omoni basango ba valsim message na bango. Oh réforme seni boy to changer ba loi bandimide tout. Papa banga na binote. Makamwe baby partout. Fati en colère a fongoli tous les chambres. Mutu na mutu siko luka chambre na obim. Dango bimi na simana okuten na bachikata bache mukwata donc bazoye bate tokosala ndereni pona minito makambo ekomi pesa mbombo boyi azokwesila bango lwa moko lobi ekesala ke badepute balela awacha lwa wana badepute salaire na bango kita président salaire kita na mboka salaire kita bamatesiko budget soki bango balingango te akonome informateur ceux qui va boyango place au monde na solution ya parlement et que ça manango pète tous na biso calme vous a posé peuple congolais masolo déjà evandi
Pour na janvier, tozo kota janvier, tozo bina, bozo ki na discours. Talaka na 11e mois awa, makambo social ezofanda. Décembre biso tout au sepela bien. Biloko ezebele mais nyonso bozo nga na ba chaîne oyo na koleka na opesa bino masolo nazo préparer pe 3e épisode bokozongo calamité Congo eza bouluyeke mais numéro de téléphone nga plus 243 85 44 97 72 7 nasu plus 243 85 44 97 72 7 nasu. Bomba combattante Moutako Sabinote la santé détournement tika na Salema ote va porter plainte mais jusqu'à preuve du contraire cour à cassation azul à tikalina ko soit plainte cité contre Etienne Longo pour la resilisa combattants et combattantes na mama mentalité tribalisme oyo kabanga numbi azali koluka combattants et combattantes na kozonga mwa sima Tangu Mobutu bandeko na ye bandaki kosoutenir eza bongo te bandeko Kabila oya Grand Est basoutenir Kabila te bongo lelo soki bandeko na biso ya Kasai basoutenir Fachi Beto mabe eza wa même le Seigneur Jésus-Christ oya kela likolo na se Jean na Jacques bazaki bandeko nani eza bongo te Jean na Jacques bazaki bandeko Seigneur Jésus-Christ te soki lelo basi balobi bazo soutenir Fachi Beto mabe eza wa combattants et combattantes pour la suki ya Zamba Pambola bi. Bonjour. Je pense que Torobaki Awa que non, dans quelques jours, Assemblée nationale va se faire. Je pense que Makamboisa Belé Oyo est en CC contre l'Assemblée nationale. Je pense que lobby les 15, tu as dit que les députés nationaux, lobby Nyoso, l'Assemblée nationale pour voir que le siéger. Mais, selon l'information, tu l'as dit que les députés ont une motion ébélée contre l'opposition Mboka. Il y a un lobby les 15. Tu as aussi tout. Mais, la première séance sur le lobby. Ce qui est que les députés ont un lobby dans l'Assemblée nationale. Il y a une motion contre le chef de l'État. Je pense que Eza jour à Liboso, dernière journée pour la banque de Eza été. Eza première journée, lobby Eza moi avant vous. So il va zoner na ba motion contre le chef de l'État. Puis tu as dit que non, ba zoner après la pétition, il y a monsieur Oyo na Nisoki Tambo Mwamba na ya connaissance chef de l'État. Eza lobby. N'a pas qu'en je pense que le lobby va préparer contre le chef de l'État. Mais le lobby est la première séance. Ceux qui vont continuer ma pétition, c'est la première séance. Deuxième séance, les députés vont voter à toucher dans la salle où on va bénir peuple, parler du peuple. C'est bon été. Je pense que pour la Belé, sommet où les alliés dans Makuna. Je pense que pour le président Belé, il y a pas fric. Il ne va pas dévier sommet par rapport à quoi. Il dit que massacre est kuna batuana bazo ute na bango ya bango mais ça va information mon président a pesi donc lingisa alors dit que non chaque président d'Afrique continue à moutouter yo moko il faut participer automatiquement na sommet aux akuna ça bon été to yedi que bamolombo la wana mingi bazo ute na Rwanda Uganda kuna yango na zonga bakomi au dévier pour être sommet wana bango bati na ba délégation bango ba yate mais après si bango mungi que non il faut que yo moko participer na sommet wana pour que massacre oyo zo wa il est pas si fort. Je pense que pour le social il lunga to dit que gouvernement oyo bato diriger eza FCC ça été bon moni bino moko dollar ezomata ezokita jusqu'à l'heure dollar n'a été place oyo esengélité eza faute à banane ya bato FCC gouvernement ya bango ba gouverneur bango moko ba député bango moko mais tout le monde que makambo etambola te yango ne ba petit sete ba bisi ilunga que non quel que soit âge na yo quel que soit makambo na yo ce qui est social et vandité je pense que na yo l'assemblée à bout ya il est pas vivant je pense que biso il est pas toi va congité ceux qui assemblée zongi lobby bon à la éveiller
à partir de la pétition, on a des députés. Ceux qui vont déborder, et là, on a un bisto, na bango à bout. Je pense que Ramon a le président général à continuer à gérer. Viva! Président Félix, lobby na tongo ayambi délégation moko ya FCC. UDPS viva! Délégation wana baye na proposition ya loi oyo ya ndoki oyo Ngoyi Kassaji. Meloko na sepeli tobetana président Félix Mabo. Meloko na sepeli président Félix à midi 14h à répondre à bango malamoko. Alobi boye loi wana boye que président il faut pas voter ye na ba député. Loi wana dès que kenga Félix naza en vie naza la pouvoir. Loi wana ekotika na koleka. Ayebisi bango lobi clair. Alobi loba que soki nga Félix na tie mutu na mabele. Wana loi wana esa nini eleki. Vendredi to sutuka boye na permanence. Gouverneur ya Sankuru. Ayaka ta sa nini? Sankuru ayako mona CG Augustin Kabuye. Bapeti lisolo na CG Augustin Kabuye. Pe nazo yebisa bino. Boyeba yango. Gouverneur ya Sankuru. Oyo ya ba Congo. Bakolongola bango. Oyo ya ba Congo yo wala. Cour apese 48 heures. Alongwa. Est-ce que longwa? Toyebisi bango. Oyo nyonso tu bosalaki bato mabe. Soko mataki na nzete wana. Kaka nzete wana osala nini? FCC banyokola bato bakabebele. Lelo nazo yebisa yo. Histoire tokoyebisa Kabange Numbi. Akanga munoko na. Comment fait-il soko landeli Kabange Numbi? Azape mutakatanga te. Baba kiunga uti ko répondre ye. Baba kiunga lobi ngana yebi bakata ngenge bazalaka. Lionel Bandilo lokona plein ya ndolo. Oyo ko lukani. Soko moni Kabange Numbi azolo beloko wana. Aza cadre ya FCC za bongo te. C'est que za machine oyo FCC aye nango. Lelo yeba yango makambu ya tribalisme. Oyo Martin Fayulu bandia koloba. Ezalaki carte ko ezalaki na kati ya FCC. Babibi c'est que on pas Martin Fayulu. Dès que Martin Fayulu a échoué, ya mwana moni bata FCC. Bango mo bakongo bete bakatange il faut et ça linga mawa. Ceux qui boteli ba image les réseaux sociaux. Bazu wewa boko basopeli essence. Balalisie bazu moto bateli kolo ne batumbi. Eloko wana bazoluka tokokende ti wapi. Président Félix FC bango lobby. Eza des cadres FCC. A lobby ma machine na bino nyonso tout. Oyo bozo sala na yebi yango. En plus na yebi sibino na kemba na moko. Loi na bino wana ekoleka mukolo o nga Félix na rotsa mutu na mabe. Ça veut dire à Taza sous-chef de l'État. Pour la émission de pouvoir, on retire la mission de lobby. Si on combattait un sous comme chef de l'État, après total, il fallait nous topper sur mon pouvoir. Conseil des ministres vendredi. Sylvestre Yailou a subi l'Ogonaï. A subi encore Chine à la droite. Bango la Kinakati Kablano bête avant mon makofi. Mais président Félix, Azobete bango na malo. Président Félix a la sabango kaza diplomate. Azobete bango na diplomatie. A instruit Sylvestre Ilunga. A yebisi ebo. Yeba yango na lombango. Na lingi na mona amélioration. Ya vie sociale ya bako. To betala foti beto mabongo malaki. Alobi na lombango na lingi na mona amélioration la vie sociale ya bakongolais. Puisque dès que yo zawana Bonjour, nous avons ça la nuit surtout, puisque ma confie la Félix. Ceux qui gentillent ça, ma confie la gentilité, ma confie la Félix, c'est ça mon côté. Ceux qui te commis la souka, ma côté la billet FCC cachité, ma côté la billet il ne baisse, mais président Félix, c'est ça mon côté. Il y a un combattre photos à vigilant. Partout où tout le monde m'a baissé, il faut te dévaler. Et ça le quoi jeter. Sylvain c'est les mains. Mais pour la nuit, l'essentiel que Baya, Bamonda, massacre, la Bangonia, surtout Basalaka. Président Félix était combattant. Ce que ça a été Moutoubousou,
alingaka kimia ye kosala ngo awa mais boyebi ke este insécurité eza makasi ye ndenge akiti kuna biso momaya selon basuki d'information bakoki confirme to te c'était prévu que non toyoki kakitaki lobi na 19h mais napesaka information oyo naza na suki nango eza bongo te lobi so na verifie na oyo apesa bino kombata Jean-Marc Kabundu wa Kabundu nzokande nemi mulene na makambo nyonso to bazoganga oyo na suka kuna azobenga Jean-Marc bolembisa botiana se Jean-Marc Kabundu ale répondre nemi mulane oyo bolukaki bokozwa ya bino bokanisi ka IDPS eza palu dede Janine Mabunda zoloba na président ya parlement de bunyo sotu na IDPS bateya bakombata na bango batika toyebisi ye ata tindi 45 plaintes tokokende biso toza baparti na bango elekaki wana te soki tomoni mabe boyeba session oyo ya septembre ezalaka na objectif moko eza session budgétaire donc normalement oyo biso toyebi baye kotala kotraite makambo ya budget soki bameki kokota makambo mosusu tokokutana bango na nze Janine Mabunda yeba wana eza palais du peuple eza mpona biso nyonso soki bakosani toyebi eza session budgétaire soki baye bakoti likambo mosusu tokotuna mutu te biso nyonso tu na kati ya palais du peuple soki batuni biso bayolukani tokoyebisa bango bino boza baparlement asi biso toza baparlement de biso nyonso tu toza bato mo lelo tokovisite bino tonegocie na bino todebatre na bino ensemble session budgétaire oyo ekoleka ndenge nini bino epasi viva information ezebele na tike IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Na liboso na kosenga bolembisa epa na bino ndenge na komi retard parce que santé eza bien te nga chaque jour tolobelaka yango te oyebi lelo bato ya PPRD alobaka na bino ke pa FCC parce que bakabalo na bango nyonso bazosala soki tozalaka informé parce que biso topiéja bango IDPS viva yango tobandaki koloba keno Kabila akanisa te ke yenda apiégeka biso mpe topiéjaka ye bandaka IDPS viva ntango boyoki président G alobi makade ya FCC et pas chef de l'État mais délégation ya MONUSCO et pas Kabila IDPS viva boyeba ke makambo ekomi makambo ekomi soki boyoki mokonzi ya mboka arépondre bato ya FCC loi na bango yango ikasange ekotikalaka koleka ata mokolo moko bino babanda koloba ke Félix amela mwa age nango abandi kome IDPS viva parce que na ta oyo tokomi oche biso mpe toche tokei yande mwana na mwana be IDPS viva je pense nayebisaki bino samedi ntango boyoki bazongisi baattribution nyonso ya Kankonde efo anome babukumestre nyonso ya ville ya Kinshasa mpe anome bamere de la vie étendue ya République démocratique du Congo ye nde aza na pouvoir wana IDPS viva soki oyoki bato ya PPRD bakomi koloka keno efo tonégocie IDPS viva négociation ya coalition ezalaka nde na bainstitution eza boye te mais mpo na bapouvoir administratif etali bango IDPS viva ntango bozoyoka ke bazosenga to négocier parce que bayebaki babukumese na bango oyo batiaki mpo na kosala bakabalo ya mabe IDPS viva bazwaka te basali nini bazwi ya bango
UDPS viva. Tokotala bukumasa ya commune Kinshasa kosala wa parce que toyebi ekaza petit frère ya cha. UDPS viva. Oyo ya kombe awa. UDPS viva. Toyebi kaza moto ya FC. Makambo nyonso ezosalema na kombeza na mutu na sikoyo tozobenga na ye ande. UDPS viva. Envoyé spécial ya MONUSCO ayebisi Kabila boy. Alobi avant sommet ya Goma et Salem. Na ye koyebisa yo boye. Makambo nyonso ezosalema na Est. Bazotanga yo. UDPS viva. Mais cette fois-ci, l'air est grave. UDPS viva. Bimisa ba troupe na yo UDPS viva. Eloko président Beraloba. Toyebi bato INC eloko oyo basali na Cameroun. Puisque bato na bango ebele bakita na Goma, okita chef de l'État zokita sabotage salema. Toyebi yango nyonso tu. Mais toyebi si bango biso toza machine politique. Toko dribble bango. Caméra sera sakali, toko accélérer sous 40 ans. C'est au coup famoula. UDPS viva. UDPS viva. C'est ça machine à politique et toza nango na minute oyo. Lolenge bango bazo sala. UDPS viva. Tango bayebisi Kabila ke bimisa ba troupe na yo. Tango to banda koyebisa binuke. Tokoki kokanga Kabila mbala moko te. UDPS viva. Et faut neutraliser ba poche de résistance na ye. Tango toko neutraliser yango de toko ya kosimba Kabila. Je pense na banda kolo banadage moko kenzete alifaki bakata kaye na mako. Soki tosisi kokata makolo. Yeba ke racine principale wana azali susu makazi. Nzete yango mako ekosala nini? UDPS viva. UDPS viva. Nzete Kabila matela kina nzete azoki. UDPS viva. Zokande toye kozwa ba information. Na 500 conteneurs olive lembe. Oyo bakangi. Bayebisi afuta 800 millions de dollars. Olive lembe akei na 400 millions. Alobi ba libérer ba conteneurs pour être ateka pour être ya kofuta mususu. Yoka gouvernement congolais bayebisi ye avant yozwa ba conteneur oyo et photo sala yo audit depuis 2013 jusqu'à 2020 parce que to mona balo mususu okotisa ba 2500 ko ba conteneur banda ko futa mbongo wa UDPS viva yango nde boyoki letia tango bozolo baono poro ya leja azalaki na poro zoka nde ezalaki poro privé olivele weta boma onatra mala UDPS viva na bakontenere oyo bakangi na matati nzoka nde eza basoso eza liboso ya kontenere me na kati kuna minduki ande yango wana bayebisi eke ata yo ofuti mbongo efoto decharge bakontenere nyo oyeba biloko eza na ka UDPS viva Tshisekedi oyo azalaki etikete lobi lelo akomi titi Kabila aloba lisusu bino bato banda koloba keno FCC moto azodirige UDPS viva boyoki tolobaki na bino ke Ilunga Lukamba asa signa lettre na ye ya démission en coulisses bino babanda ko comprendre te UDPS viva mokonzi mboka memi ye na volet musu oyo te bayeba te ke Ilunga Lukamba adémissionnaka en coulisses UDPS viva yango ayebisi na conseil des ministres alobi boy soki na moni socialité yeba ke Ilunga Lukamba komo no liba sikoyo tokotala moto ya nomaka UDPS viva deuxième volet soki bosakani na ko dissoudre parlement bon wana na conseil des ministres ya vendredi UDPS viva nde boyoki mokonzi mboka yebisi Kakonde soit pouvoir na yo nyonso bobi moto moko etimide yo oyo ekoya
Viva! Sommet ya Goma. Bon, toza na 3 volets. Oyo tozokende. Parce que mokonzi ya mboka alobaka que je suis chef de l'État plein. Et ça complété. Il faut montrer beaucoup d'attention. Parce que bato ebele moto alati bilamba ke nalati complet. Complet na plein, et ça des choses différentes. Et azali chef de l'État plein. UDPS viva. Bobo yeba ke mokonzi ya mboka ndenge azali boye azalaki na temps d'observation. Bato oyo UDPS viva. Nazonga mo musika na nazalaka manifestation de la scène. UDPS viva. Abanda kolia na Mobutu esika mo na na ye kopose na Mobutu. Est-ce qu'on peut UDPS viva. UDPS viva. Komo yeba ke lolenge tozokende esengelaki toyeba Joseph Kabila malamu parce que tobanda koloba za roi toyeba ye Rwanda ngo azalaka ndenge UDPS viva. Nayebisaka bino ke Félix aleki de parce que le seul mwasi oyo akalesa mobali koleka po ete mobali abimisa basekre nyonso eza de oyebaka histoire ya Samson te. UDPS viva. C'est ça Félix Tshisekedi a caressé Kabila malamu po ete ayeba sekre ya Joseph Kabila ezalaka wa Kabila ayebisi ye ke sekre nange ezalaka na su alobi bakongole boya bokata Kabila suki ande makasi esilaka te ezali nini. UDPS viva. Yango wana boyoki Kagame na some ya Goma alobi bakongole botaksenga te ngai Kagame nayebaki eloko moko bango nde babanda kosenga nga ba aide. UDPS viva po ete gare ekotaka na seke bato babomi bakongole kaka baautorité ya Kongo. Yango nayebisaki bino ke bosepela te oyo chef de l'État anome tango fort oza mayele te. UDPS viva. Konome tango fort eza nde kokanga ye na mota. Soki otali cortège ya tango fort barenforce yango. Est-ce que bokanisi ezaka basoda ya tango fort? UDPS viva. Tshisekedi ameli agene. Tshisekedi na minute oyo pouvoir nyonso na maboko alobi ya koya UDPS viva. Kabila aloba lisu. D'ailleurs kutu ndenge toza boye tozovisite bango ande balema wana ekokota boyokanga bien parce que bato wana cartouche na bango ya suka oyo batikali nango. Mais or que pas, Dieu merci, UDPS viva. Pourquoi nazopesa nzambe longonya? Parce que bato ya FCC nyonso bazali contre Joseph Kabila. Tozokanga bien. UDPS viva. Na Goma eza na 3 volets. 3 volets bazokende kotraite na Goma ya liboso eza diplomatie. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ba Tanzaniens. Oyo ayebi katiaki troupe na ye na mboka ya Congo. Bimisa bango na kimia nyo. Soki bolobi ke totia bango te, tokosala offensive. UDPS viva. Oyo tobenga kango efase l'État. Soki tomoni ke Rwanda abemisi mapinga na ye baye na frontière te sikoyo mokonzi ya mboka kodekrete guerre. UDPS viva. Tokoma eta contre lokola ta sekei vraiment tosuki wana numero na ngai 243 84 13 68 561 historien de l'UDPS. Merci na ba diaspora nyonso. Je pense que tokolela makambo ebele contre bandoki oyo FCC. Je pense que bazolanda biso amone uniforme tokobanga mpe mutu moko te puisque mboka oyo eza mboka ya mutu nyonso tu eza mpona bato FCC te. Je pense que tana bango oyo bayibaki bambongo bamapango banini eseleka batika peuple congolais tozala kimia batika chef d'État a travaillé pour na peuple congolais. Je pense que
bato bazo gouverner mboka oyo eza les mêmes bato FCC ezala ba député FCC ilunga muto FCC bango tout ba gouverneur ba maître de vie ba beaucoup mais kaka FCC tomoni ba dollar ezo matate ezo kitate kaka place wana yango nde biso peuple congolais lobby eza première journée pour la séance ya ba député ceux qui va déborder contre mokonzi ya mboka biso population tozali wana poto s'engager na bango mutu moko teke akobima pe akokota pe azate biso lobby tokozala wana la carte ya assemblée nationale wana bien ba veste pour tout le monde siéger mutu oyo akomeka pour la pétition contre le peuple congolais contre mokonzi ya mboka lobby mutu wana yezala mwasi yezala mobali akobima te akensheye pete demite tokoyebana je pense que opération toyebi ndako ekobanda contre bato wana puisque trop c'est trop topesi bango temps bandakala bazo nekochange te mais yambala oyo toyebi ke ezala président Kabunda ezala président Kabuya ezala Fatih Beton mutu moko te akopekisa biso mpona lobi aza te député akodéborde biso na ye lobi toyebi te soki assemblée wana tokwesa yango parlement debout ekokufa awa ekozala kuna de 6h à 20h chaque jour qui 4 mois. Il faut que toute solution ya makambo wana trop c'est trop tozonyoka bana mboka oyo kaka mpona ba individu moko boso ba uti ba étranger mutu lokola Zalès Robert wana étranger Kabila étranger et ça so mpona mboka oyo il faut que toyeba bato wana soki ba uti wapi tozoyoka ke non 2023 élection ezali mais mpona biso toyebi ke non 2023 élection ekozala te na mboka oyo wana tobeti basete 2023 eza donc année oyo ya kobongisa mpona ardon recensement ebanda toyeba Kabila aza nani Foyilo aza nani Robert aza nani faut toyeba bango na mboka oyo Kabila bandakala wana kaka bango misatu Jeannette na Zoé na ye koko azalaka te noko azalaka te kaka bango na bango kaka père azalaka te mère azalaka te faut toyeba ke mère Kabila aza wapi koko na ye azalaka wapi noko azalaka wapi bandaka 18 ans yango oyo toteli koyeba ke non ndeka Kabila kufi ata te o parenté moko boye bakufi kaka bango tuwa faut toyeba camarade ya Kabila toyeba famille na bango na mboka oyo toyeba bango bien lobby nde lobby biso toza wana ba TV pe tokota ba veste po tokende assemblée wana toyeba ki député nani osala buzoba contre mokonzi ya mboka azobunda ye moko ba ide yete ilunga oyo yete jusqu'à alors ilunga social ezate na mboka oyo papa wa ilunga FCC ilunga ayeba ke aza nkolo so avoka makambo te atika bano même mutu mususu place wana sozo kwa kate mutu nani mon cher ministre tozo bango avec na kanda nyonso ke lobby soki mutu akomeka lobby na biso na bango to ebite moka oyo na ndenge nini je pense que ça parlement des héritiers président Timse numéro na chombo za wana plus 743 82 86 18 124 plus 743 82 86 18 124 parlement debout des héritiers merci beaucoup.